Mbote na biso ba Congolais esika nyonso tozali na République démocratique du Congo. Lelo yo to se présenter na kati ya mission na biso réveil de la conscience du peuple africain, en particulier le peuple congolais. Nikolo nyonso tozolobela situation ya mboka, tozolobela vie na biso awa biso ba Congolais pona kofungula biso mémoire koyeba eloko nini tokosala po avenir na biso ya lobi, avenir ya bana na biso ezala malamu. Lelo tokolobela oyo ezali fête de travail, li parti ya bato oyo basalaka. Donc li parti ya bato oyo basalaka, donc les fêtes de travail yango tozolobela mokolo ya lelo. Na li parti wana, donc fête wana tokoloba musala, donc travail ezo concerner bato nyonso. Ezo concerner basi, ezo concerner mibali po eza parité. Normalement il faut to respecter parité wana. Et si ka 50% ya mibali bazo sala, il faut ezala 50% ya basi pe il faut bazala. Toki ko négliger basi te na kati ya misala na biso. Na nzela ya likambo wana tolobi merci, to remercier président na biso Félix Antoine Tshisekedi pour na gouvernement na ye ya mibale oyo anomaki 27% ya ba ministre ya basi oyo bazo sala kati ya gouvernement Sama Lukonde de. Tolobi merci wana elakisi eza grand pas vers la parité. Peut-être na gouvernement oyo ekoya mususu ekozala peut-être 40%, tozo encourager yango nde tolingi po tokomela na niveau wana ya parité. Soki tozolobela makambo ya musala tokobosana te kolobela chômage. Na kati ya mboka na biso awa toza na 48,42% ya ba chômeurs. Ba chômeurs nde batu oyo baza na misala te. Ezala otanga te, mais oza na musala te, oza chômeur. Eloko wana babengi chômage ezali base ya makambo ya mabe mingi na kati ya mboka na biso. Makambo ya mabe makasi na kati ya mboka na biso eza cause na eloko wana babengi chômage. Ya liboso eza to ya criminalité, eza makasi mingi. Chômage wana. Ya mibale to ya corruption, moibi, eza makasi mingi na kati ya mboka. Ya misatu mendicité, eza makasi mingi. Bana mingi baza na balabala bazo kosenga pona nzala, pona pauvreté, pona nini, baboti na bango tangu su baza na misala te, tangu su pe bango baza ba orphelin, baza na ba parent te. Yango ezali kosala ke batu pasi ekota na mboka na biso likolo ya chômage. Délinquance juvénile, ba jeune bakomi ba délinquant. Bakomi ba délinquant makasi likolo ya nini musala ezate bayebi te basala nini. Bayebi te basala nini okomona mais mikolo ezoleka awa okomona bako recruter ba jeune so bokene ko buka ndaku ya mutu boye. Omoni bake kuna babuki ndaku, omoni o ba marche bakomona ba jeune baza ebele na kati ya ba marche wana, na ba marche wana okomona débordé o bake kuna babuki bureau ya parti tel babuki yango wana nyonso eza ba délinquance likolo ya chômage. Pona likambo wana toza na quelques pistes ya solution oyo tozo proposer na gouvernement na biso. Ya liboso eza nini? Eza ko créer ba emploi, ko créer misala. Gouvernement na biso il faut multiplier ba stratégie. Eloko nini ekoki kosala pona ko créer misala, pona ko kela misala, ko créer ba emploi pona ba jeune. Ba jeune ebele batanga, mais misala ezate. Misala ezate. Yango etini ba jeune mususu kokoko omoni batu bakouta étranger baye ko non tozoluka batu oyo tokolongola ba organe boy. Omona ba jeune mingi bazokota makambo wana likola kozanga. Ta musu bako proposer $5,000 katika na kozwa ngo te andimi kosala likambo wana. Gouvernement na biso soki e créer ba emploi e kosunga ba jeune oyo batanga. Ya mibale ezali ko répertorier ba jeune nyonso oyo bazali ba délinquant, oyo bazali ba kuluna, ko répertorier bango baza na misala te, ta mususu batanga pe te.
baza na éducation de base te kosala nini identifier bango esika nyonso baza na bako barecoin oyo yebani ke bakuluna basalaka misala koto oyo basalaka bamobulu koto oyo identifier bango encadrer bango créer bango centre de formation en art et métier. Mutu na mutu akopona bi ngai nalingi nazala menuisier, ngai nalingi nazala couturier, ngai nalingi nazala chauffeur, ba créer ba auto école, ba créer ba centre ba menuiserie, ba créer ba centre ya nini ya maçonnerie, ba créer ba centre ba coupe couture, ba métier nyonso oyo esengeli pona ba jeune na biso. Ba oyo bazwa éducation de base te, baza na diplôme te, moyen ba kene ko postuler eza te. Soki gouvernement na biso e créer ba emploi wana ba centre wana, il faut ko kanisa pe ko futa bana wana. Bozo me bazo kende classe na tongo ba meliti te, baza na eloko ya kolia te, esengeli ko rémunérer bango na eloko ya muke. Bozo rémunérer bango eloko muke wana bozo pesa bango ekosunga bango basala nini, ba misombela mwa lipa, ba futa mwa transport, mwa sapato lipa pe katani basomba po bana bala ko kende classe malamu. Ko encadrer bango, to lâcher bango te. Soki gouvernement na biso ekoki ko encadrer bana wana, en tout cas eko diminuer chômage, eko diminuer taux ya criminalité. Ya misatu eza ko identifier ba orphelin, ko identifier ba mendiant. Ba mendiant nyonso o baza na banzela, donc les enfants de la rue o balalaka na balabala. O bazolo baza na ba parents te, baza na bandaku te, ko identifier bango, ko fungola centre pona bango pona ko encadrer bana wana. Soki bana wana baza encadrer, avenir na bango ekozala meilleur. Botie bango na kati ya ba centre wana, bo assurer bango kolia na bango, kolala na bango, kelasi na bango. Kutu nazo remercier chef de l'État pour la gratuité enseignement. Bana mike ti na 6e de primaire bazo tanga ufele pour na projet à chef de l'État. En tout cas, c'est quelque chose à encourager. Merci beaucoup chef de l'État. Nazo recommander projet oyo pour esunga biso, esunga nini mboka na biso pona ko diminuer ba problème otoza nango. Soki bana wana baza encadré, ba enfant de la rue wana baza encadré, botali ba aveugle, ba bazo senga na nzela, eloko nini bokosala pona bango? Nini bokosala pona bango? Pona kosunga bango. O wana ekosunga biso mboka na biso ezala malamu. Soki projet wana esalemi malamu et réussir, tokoki ko dupliquer projet wana na ba province. Exemple province ya nini ya Nord Kivu oyo ba atrocité selma ebele, bana ebele baza na balabala, bana ebele batangaka te, bana ebele baza ba orphelin. Soki tokoki nini gouvernement na biso ekoki ko encadrer bana wana, eza avenir parce que nini jeunesse na biso nde avenir ya lobby jeunesse. Oyo bana ya lelo nde avenir ya lobby. Soki bana ya lelo e ba baby, avenir ya lobby eza ya kobeba po biso tokoleka. Bao baza na sima na biso nde bakoya ko remplacer. Soki to encadrer bango malamu te, ezali perte, ezali kobeba ya mboka na biso. Tozo mona chômage ndenge ezotinda batu na kati ya nini ya corruption. Ba travailleurs ba mususu baza mal rémunérés. Rémunération soki ezali mabe okomona batu ebele bakokota na kati ya corruption. Ba pot de vin ekomi. Bana basi o aza mal rémunéré bakomi koteka bazoto na bango. Alingi akene mission, alingi azwa poste moko songolo pakala, akosala nini akoteka nzoto na ye po te baba na kopesa ye poste to akene mission moko songolo pakala. Wana nyonso ezali malamu te. Gouvernement na biso esunga biso ko rémunérer malamu population, ko rémunérer malamu ba travailleurs, bazala bien rémunéré. O wana pe ekosunga biso ko diminuer pe to ya criminalité na makambo mabe mingi ezosalema na mboka na biso. Na o wana tozo senga mama Denise Nyakero, oyo aza mama ya nation na biso, oyo aza mama ya peuple congolais. Au travers projet na ye, au travers nini projet na ye oyo ya nini, au travers fondation na ye akoki kosunga ba jeune, parce que fondation na ye mingi ezo s'occuper na éducation ya bana. Fondation na ezo s'occuper nango eza parmi ba projet na ye oyo soki asungi biso kozwa projet oyo à cœur,
kotia yango en pratique kosalela projet oyo ekosunga biso mboka na biso ezala malamu. Na makambo ya projet nakoloba nini? Nakoloba ke première dame azwa bato ya confiance. Omoni na mboka na biso ezalaka projet ebandi boye, balancer projet okomona après une année projet esuki na nzela. Pona nini? Suivi ezalaki te, contrôle ezalaki te, okoyoka kaka tel a détournaki fond ya projet wana esili pe bongo. Wana ezali malamu te. Mama na biso aluka bato ya confiance o akoki kotravailler na bango pona koluka kodiminuer to ya chômage na kati ya mboka, koluka kodiminuer to ya criminalité, koluka kodiminuer makambo mabe mingi oyo eza kati ya mboka na pauvreté oyo ezosouffrir bana na yo. Mama soki ozwi bato ya malamu oyo bakoki kosala projet oyo, en tout cas ezali ekosunga biso mingi. Merci vraiment pour na kolanda biso na mokolo lelo, mokolo ya fête de travail. Bonne fête à tous les travailleurs, bonne fête à tous les travailleurs. Nzambe apambola bino esika nyonso bozali. Merci beaucoup.